Tunaka déjà, tunaka nde batunde, tunaka nde aluke pa mama jana, aluke pa bambonda. Comité na presse kuna. Non, t'es ok. Même taxi, mais non, Quand c'est possible. C'est possible. Viens à Brazza, ils ont ici à ça. Pambote na bino? Mbote. Tomoni toza awa na niveau ya route de Matadi, tomoni nzela epasuki. Toyebite nini nango esali penza boye? Eloko esali boye eza mbula. Mbula ebandi depuis 2h du matin. Kokoma 3h et mati koleka. Kokoma 4h en tout cas moi ezalaki te. Moi ezalaki te. Ngonde tokomi na ba dega ya boye. So dega o ezalaki banda kala, ezali kambo sami banda kala, to pe monanaki déjà to et bandi kaka subitement ka ndebo moni kande esali boye. To ezalaki déjà na mwa makambo za olakisa kino mabe ezalaki. Oui. Dega ya boye e banda kala te. To moni yango ndenge yelelo. Sinon bazaka kobongisa na bakoy wana poete mayeleka bien. Ba cha terrasser. Ah oui, ba zoza ba terrasser. Alors oya boye e banda kala te. Sur terrasse on ti bazo chawana ba yebaki teke mikolo na mikolo mbula lokola ba zone ngeza mabe est-ce que ba ça constant na te? Voilà. Du moins wane ko tiko za lokola rero ibasalaki. Parce que makamu susu il faut que ça dans 4 5e mois pour être makamu etambola bien. Mais lokola basali yango na mbula na décembre boy. Voilà les grands dégâts et salami. Matono mingi de toni botondi na vous télévision. Zo senga ba konzi batale likambo ndenzela na biso to chele motema. Na bango nyonso na biso to zobi kele kotoyo.
faut basala maso ezaka koyote to ça na raison mususu ezakona na sans fil et faut ngami monene alors ceux qui m'abelé comme boye bakonzi batala likamboy siko dondo tuna ndenga ga suki awa tope madini érosion continue tukuna na se kuna ekiti na se ezali kolo bande ko ekei pe bato ebele bakufi bato ebele bakufi. Ok. Voilà, tout ça awa na juste à côté ya nini ya route de Matadi, population ndenga zo luka katisa. Akatisa po akende na ngambu, omo na biloko na mutu ndenge zo sala constat. Donc le constat eza pena mawa mingi enzele ezate eloko moko ezate. Donc bato zo souffrir po akatisa na biloko longa na biloko banda kuna, po akatisa nango awa, po akende bon siko bato na basaki ya fufu. Basaki ya masangu basaki so biloko mike yango bazokatela yango boy bongo siko oyo ya minene etala mandenge nini eza mwa pasi donc nyonso tu eza penda mwa pasi pe mawa mingi soki ekozala malamu soki l'état basungi biso po ete nzela oyo basala ngo pena lombangu po ko bongo sunga population avaki na ba occupation na ye pe asala makambo na ye na ndenge esengeli. Donc réalité au tout ce monde a peut tout constater awa bino botala kuna érosion nzela ozo senga pena moyen zate. Donc voilà. Pambote na bino. Mbote papa. Voilà, tout le monde bino awa na niveau ya érosion et salami awa to penzela ndenge katane matadi ya route de Matadi. Boza maloba ya roloba nini boku ko talisa pona makambo et salami awa. Bon, papa journaliste na papa photographe soit animateur ya chaîne ou bien journaliste nazongi si mbote na kombo ya Fumu Kimbangu. Eloko ni to iko senga pa bakonzi. Gouverneur azali wana yemoko amoni catastrophe érosion salami mabele katani toko senga nini lokola ngai awa nazali missionnaire ya Kitwadi na longwe ko bana mikendi dans 5 heures ko kene Matadi kibala ko somba kiti makolo lobby na ko kene susu musala na commune ya Gombe kaka makolo eloko nini ko senga ma tata Nzambe mama Zela toko kateto sandeni siko to yiba mama Zela saki ndumba tondeni tolembi. C'est la commerce. Si vous avez vraiment tout ça, il y a les bikini qui peuvent gentilingo mais ça quelque chose, c'est là aussi là. Pour le blanc, c'est un micro, c'est blanc là, c'est poli. Tout comme guerre, Tony Nango. Première guerre, Yango et Bandi. Merci beaucoup, Toyoki. Papa, maman, tout le monde bino awa nanzela, ni nango l'équipe penza awa po tout le monde nzela pene katania. Bon, et là l'équipe awa ezaraka. Tokolo bakaka ba chinois ndenge babande ko sala banzela na bango ba mabulu na bango wana basalaki wana bazwi ba bazel batikaki na prince parce que mayo witaki koto oyo ayaki na pression nde akaboli sikoyo prince awa ndako mozalaki ya kitoko awa 4 ndako zalaki ya donc tous les 4 ndako ekei donc koto oyo 7 personnes bakufi ko bazwi kuna na 7 personnes. Donc, totalité de ce côté, on a 12 personnes. Ça compte au bas merci beaucoup. Toroli qui a nin boko senga pona bakonzi. Pas bakonzi pas ça na netini. Et l'autre gros senga ça bakonzi là sur le terrain. Bazomo na déjà oye salama, déjà salami déjà. Donc on le beza soutien. Ya le beza ka bango ba yebiga ka nde ba rosala makamu na bango po. Donc on a likamba lo bati. Donc regardez ba mai tala no ba ka niveau basali. Oyo penata nan ya mike. Donc il y a une période de Mboula. Donc auto senga pa bakonzi kaka. Ezaka na bango po autrement au sale ya souté. Toloba tolemba. Donc bakonzi ba yana bango basala kaka nzela mais oyo nyose bébé kuna batika na bango basala moko kaka nzela. Tika ndenge nini? Ba otika ndenge nini? Eza makamoko boye. Eza likamo bango ba makambo tout en charge. Pour eux comme so likamba l'état. Et comme il cambale l'état so ya biso batuta et comme il cambale l'état nde auto makambo en charge. Toloba nini siko? Ya be rojo ya ndenge na ndenge so tamboli batu bakufi. So kena la police kuna mona bibembe balali sana 4 bibembe balali sikuna. Ozomona miso eke morgue o bakufi na likolo kuna. Do toloba na l'état kaka aso kipeka na makambo na poli kambalo basu na l'état eza susute. Donc toloba na l'état aso kipeka na makambo na e o c'est la maison accident mais na ba niveau oyote makambo basala kango na période yelanga ya mbula boyete. Boya de ba risque ta ba mbula ya makasi ezia déjà. Merci beaucoup de ton no botoni. Mbote papa.
tomoni bino awa constat o nini boyokotala awa nini yango esalemi po ete bokwa bongo lisusu kokoma principe nze ekabwani katikati donc gouvernement tala biso likambo mpo bakaniveau basala eza no mikie fo basala bakaniveau minene makasi parce que mai oyo ewutaka boye eza na pression makasi nzela oyo eyaka na biloko ebele sikoyo nde ekatani boye tosuka wapi bachinois basala nzela mabe yango tobeli président fashi beto atinda bato baya kotala nzela oyo ewumela te mpo tokokufa na nzala bango bakonzi bayebaki te ke mbula ezali ntango bazwi baengage misala na période ya mbula bango bamonaki te ke mbula ezali mpe ke soki batimoli place wana ekocreye baérosion bango bakonzi bamonaki te nayebi te so bakonzi yango batambolaka na nzela oyo te parce que bayebaki ke oyo mbula me bango batie babongisa nzela bakaniveau na bango eza mikie makasi babongisaka nzela na elanga me bango na mbula sikoyo boye toyebi te tokosuka wapi donc gouvernement tela biso likambo mbango oyo ewumela te mpo tokosilika makasi. Merci beaucoup. Mbote na bino mama. Mbote papa na ngai. Tomoni bino awa kombo na bino pe boko komitalisa pe bonini boyo kosala awa. Papa toye awa pona nga. Na comprendre ki simbi nini o asale eloko boye. Na comprendre eza loko emotion na okokata te. O eza ki simbi moya makasi. Po eza mukonza mboko eza ba soda to comprendre pe kate. Eza loko la film mo bo na Congo. Eza tambola na mboka nyonso. Donc nzambe ka sunga ta bongisi ebande pe lisute. Merci beaucoup to sepeli makasi. Kisimbi ya makasi. Ya makasi. Eza yo moko beta pona boye to babi mbula ngo ya ndenge nini. Weza mbali boso ba kote nyonso. Mbala moko batu bakufi ya boye pena. Eza pena pasi papa, eza pena pasi. Nzambe ka sunga apesa président de la République makasi donc apese ka babongisa po nzela zaka moko nzela ba Kongo zaka moko yanga to lekaka donc nzela musu yo changer ezati so ba wumisi babongisa yango te ezaka passe na biso mo ba congolais yango ka ngena loba. Merci beaucoup to sepeli sauf les droits de l'homme. On manque rien na mboka na biso to zangelo côté biso to za peuple moko to za na balabala ka moko to ebite nani lobi to kolia po de lelo to bandola da nzala. On a taux du jour. Donc le Congo est un pays de tous les droits sauf les droits de l'homme. Tous les déclarants, on a droit à Bisso. Congo est de l'autre côté, on a tout ce qu'il faut. Merci pour vous. Ciao. Bisso va monter. Bolobini ni pona makambo salami ya. Bon makambo salami ya, faut que tu zongisa na bakonza mboka. Pona nini? Misalo ezo salema ko panza ba terrasse, eza misali falake sa manelanga. Elanga mobimba batike bamoni kaka mbula ebandi tomoni bachinois baya babandi kobuka bakaniveau bazosala bavanture na bango wana ke bazobongisa yango wana bavanture na bango basali ke bapanzaka niveau nde mbula ebeti esali bongo donc bakonzi pena il faut organiser bachinois balukela biso bato baza compétent bao bayebi musala. Les Chinois sont des aventuriers bayebi kosala eloko te yango ka message na ngana tina bakonzi en tout cas batelela biso likambo bachinois nde to babonga nzela oyo po awa tozokufa mais soki chinois yo kobongisa sur ayo kobongisa na posa na binoti soki yebo pesi nzela te leta pesi nzela te est-ce ya kobongisa akoya kobongisa te mais kasi yango nazozongisa faute pa bakonza mboka biso nde fa bongisa matono mingi tosepeli makasi. Mbote na bino. Mbote papa, mbote tozana kande ebele. Tozana kande na komoda prince pena ikatani boye. Mukonza mboka zotala wapi? Bana biso bakenda classe biso ba mama tokenda kope tokenda oteka. Na minute onzele katani boye ba transport ezate. Tokotambola ndenge nini mukonza mboka zomona te. Misalo ya kosalisa nelanga ya ye kosalisa ngo na mbula nzele katani e débordé. Moyen transport eza lisusu te. Toloba te papa mukonza mboka atala nzela o lobi abongisela biso papa. Tozana pasi makasi moyen koloba ezate. Merci de ton botoni message est comment? Et comment nango papa lobi pena ba bongisela biso nzela oyo pasi bakoboma biso. Et comment nango? Matuna. Bande ko balandi na rolika tozomona biso nyonso tozana niveau ya route de Matadi. Nzela c'est moko route nationale numéro 1 o ekei ko banda Congo central et ezoko tsabilo nyonso surtout o eza entrée ya Kinshasa. Donc biloko nyonso zo uta Congo central et komi awa avant kuto ko Matadi kibala donc nzela yango ekatani. Toroleka kuna likolo toromona mama batiki biloko na bango kuna likolo donc moyen ya rolekeza te siko tozo mituna mutuna na se kuna pe be érosion salami nzela pe ezate siko na ngongo yo peuple a roleka wapi
Donc nzela eza ekatani peuple a commis enclavé. Donc bato dans la Congo central faut luka nzela mususu ba luka ba côté là. Dans la minute oyo eza désordre makasi. Nde toza sur place awa esika érosion salemi. Torotambola na bino poto ke ndoromona bisika mususu ndenge érosion to mbula ya lelo ndenge créer érosion partout torotambola bisika oyo ba catastrophe salemi poto kwa bon komoni sabino yango poto kwa bon komona ndenge parti ya mboka ekomi ana ngongo to ba quartier Matadimayo ekomi enclavé parce que nzela za susté koto oyo nyonso tout e kabwani na Kinshasa et dans les cas tolobake ba rebelle ba ju yango moyen ba koma su koto ezate donc transport il faut souke la kuna donc constat eza penza ya mawa mingi population zo tomboka pe population zo loba pe population za oselika et puis ça passe donc voilà Mambote na bino mbote papa tomoni bino awa constat na bino par rapport ya makambo ndenge ezosalemela awa tonga toyeba nini na mpenza elekani awa papa biso likambo tokomona likambo kokamwa bana belge atika nzela oyo epasukaka te me bana batekaka bachinois nzela oyo epanzani tomoni étrange bato bakufi ebele oyo bato nde bakufa te bata mokili banda bato bakufi balongela bachinois bana oyo biso moko batanga ebele baingénieur bazali awa bokozwa bango te basokozwa kaka bachinois tala bachinois bebebisi nzela nyonso epanzani en tout cas balongela bachinois bozwa bana oyo biso moko botya bango pose ekoti na mboka bino bamama bozoteka tomoni biloko efandi awa constat périssable ndenge eza ya mbongo ekufi mbongo eza bokola mabota yango oyo mbongo ezotangisa bana baklase bazolela makambo nyonso yango oyo soki ekufi balukila biso solution mpona biloko nyonso epoli le degré libulu oyo basaka noki lelo bakunda yango soki te biloko bato bakozwa perte ebelebele. Merci beaucoup maman. Merci tout sepeli. Et comment? Problème monsieur Zabo. Omoni ba chinois basaba musala. Mais biso moko bana mboka. Tango bakamati $10,000 par exemple sala musala. O kamati ndambo pesi bango ndambo bobombi. Bo pesa bango mbongo ndambo saike l'état tanga misi mbongo. Il faut bazwa mbongo musala salema. Bango ba bomba bango pe bosa mabe. Et le premier d'abord que non surveillance c'est ça marqué. Ataba chinois ataba na mboko sababu musala. Surveillance c'est ça penda te. Zo prendre. Même ma chinois ba sala muke ba mateba sala muke mais mbongo na poche na bango pe ba chinois. Même bana mboka pe ba sala muke mbongo na poche na bango bana mboka. Le premier que non chef de l'état soit peine musala, il faut suivre ma carte penda. Gratuitement honnête ba sincère, ba sincère, ba honnête, ba na musala wana tina suka et ça va bien. So you surveillance ma carte, mais ça va solide. Mais tant surveillance ma carte te musala comme les cheka bongo saka bongo etili. Dans mon badeka o salema. Donc chef de l'état à l'Ougandais même CONASAP comité de suivi des actions du président de la République. Nani groupe wana CONASAP wana et ça très nécessaire pour la fois et la misala et c'est ça va fandi bana no awe bongi bien te parce que tout ça na mboka net anga ça CONASAP ça agent la CONASAP donc parti il y a comité national de suivi des actions du président de la République na CONASAP ça membre alors to lingi que et c'est ba ça musala CONASAP pesa wana mabamba CONASAP basa wana po basi na misala wana donc à tête reposée basal na nzambe batamutema moko ba patriote to lingi pays donc dans l'enterrement muto yi ba zo musala boité pour dévier et là on sait que ba dégâts seulement ko devienne leki suivi exacté mais comité moko c'est ville bango angé ba dans CONASAP comité national de suivi des actions du président de la République to ça wana soki ba président national soki ba invité ba introduire ba CONASAP na misala wana même chinois même ko reçoit même rapport européen c'était au côté niveau ya suka po sinon oyo asala boy sinon o alingi boy. Merci beaucoup to sepeli l'intervention bino. Mambote na bino? Mbote papa. Tokuti bino mawa liboso ya biloko na bino tozomona ndire boza ya kobunga soit ozaki ozafana tamsu na Cameroun mais on se retrouve na RDC. Problème ni nango botana ngwa to moni bino mawa boy. Papa na lembi ndenge naza bosi na lembi parce que to biki na liwa biso pe ambele to kufi pa na beto zindi na kacha libulu wana nonde to za boto lembi to zi perte pa to sali ba perte sable nyo se poli biso na monde na ko sala te
Ah, pour comment Matadi Kibala, ils ont 5 nini. Moyen, comment vous êtes? Pour comment sous Matadi Kibala, ils ont 5 bateaux à 2000 francs. Donc, ah, tu Matadi Kibala sous Moutoum dans ça qui m'a 2000 francs. Ah, wati nangambo libulu 2000 francs. Allez, sous nangambo libulu, tikuna na Matadi Kibala 2000 francs, 4000. 4000, c'est quoi? Donc, tant que vous êtes quand et l'eau moroté. Et l'eau moroté. Matondo, tu as 5 ni na bakonzambo kanango. Bakonzamboka babongisela biso nzela babongisa Congo ezokufa pona nini batu bakufe bele batu bakufe bele ozomona mokile ezobeba pona nini bazwi batu paye étranger batie bango basala biso musala est-ce que biso batu batanga bazate batono mingi tosepeli na intervention na bino. Yanzeleza
Yo,